Bonjour Bandeko, analysons avec Gilmas, Makamazole en internet. Après sortie médiatique à faire Egola, bato ebele bazo sala ba émission, mais ça ne loko moko très capital na banzi ete bato ebele bazo lobela yango te, bato babosani eloko wana Frère Alobaki. Frère Alobaki ete eloko aleki nango bato nyonso eza mongongo nzambe apesa ye. Nandimi te ke Frère aza koloba yango pour ça la plaisir na batu mais na yebi ke faire azosala alobaki yango pona polémique yazolinga toujours ko imposer na monde ke ye muto yebi ko yemba mais au contraire ko yemba tant tolobaka par exemple papa wemba zai ko yemba bien bango tout bazana mingongo likolo to yaka pe na kombo ya ndeko na biso papa na biso Pepe Kale azai ko yemba na mongongo ya se bango tout bazé ba grand chanteur. Mais depuis on a yebi faire depuis faire banda ko yemba nandimite ke abima meilleur chanteur nandimite ke banoma ye meilleur chanteur tamusu na Congo na kondima na Congo parce que Congo tokendeke na ba émotion na ba sentiment soki pe journaliste aza pona mutu akonome ye na Congo kendeke bongo mais ska so to longwe na Congo to bimi na Congo to komi kolobela ba meilleure voix nandimite ke faire parmi bambato banoma bango bapesa bango ba prime pour na meilleure voix parce que na Congo ezana batu ba pesa bango ba prime ko zala ba meilleur chanteur mais est-ce que faire abimana no meilleur chanteur avec mungongo alobaka chaque jour mais biso to yebi wera abima meilleur na meilleur abima meilleure voix ya Afrique masculin est-ce que faire aza vraiment na voix oyo to koloba eza voix moko par exemple commercial voix ya faire eza kaka ya Congo na Congo ne toza ko reconnaître eza na meilleure voix ba misu baza ko reconnaître mais est-ce que eza voix moko commercial voix ya wera eza voix commercial et bimisa meilleure voix en Afrique papa bazalaki vivant Jibe bazalaki vivant faire pe bazalaki wana yepe donc bango tu bazalaki me wera meilleure voix masculine sika faire azo sala ba album pourquoi azwaka prime wana te ba trophée wana te ba reconnaissance wana te koloba kaza na meilleure voix africaine ou bien biloko ndenge wana. Cela veut dire que c'est biso ba congolais nde tolobelaka to komisa faire akoma neti mutu moko boye donc ye makamunyo sa ki voix yaza meilleur wana eza na ki congolais tango bimaka libanda est-ce kazalaka toujours na voix wana meilleur façon aza kolobela c'est comme si ya crashaka te c'est comme si akende asalaka ba demi toté mais na kaka na plateau wana tango aza ko sala ba aza ko yemba ba yembisi ye mingi po ba prouver que ye ayebi ko yemba baza ko yembisa on dirait mwana muke on dirait ba yaki kaka pona ko prouver que ya ko yemba mingi koleka Fali bozo boza na ke Fali tango alekaki na émission Fali ayaki pona ko lobela musala na ye aye ko informer ba warrior ba mourir bonne musique qui est qualité 2500 CD pour la certification. Fali n'est pas venu pour na ko prouver ba tout ce qui a yemba ka to ndenge nini. Et puis Fali aye ko bimisa, aye ko faire la promotion ya album. Fali aye ko faire la promotion ya album na ye ce qui non est XS Delirium. Tango azo faire la promotion azo beta banzembo ngo ndambu batu baza koyoka bilengi aza ko inciter ba warrior bazala prêt pona ko consommer album. Fali aza ko inciter ba meloma na bonne musique ba kende ko ba télécharger nzembu ba pesa e ba mbongo azwa disque d'or sika faire aza na album sur le marché. Pourquoi faire est incapable de kolobela album ne sur le marché ya Dynastie? Combien de ventes à Sali et tikali combien pour na disque d'or asa alobeli yangote soki bokepe côté code de saison za kolobela chaque jour depuis abande kolobela yangoti lelo album esi la kate pourquoi alobeli yangote est-ce que faire azongi na studio après koyoka banzembo ya Fali point d'interrogation parce que azolobela sur album yangote on dirait album yango azozela Fali abimisa poye atia. Une chose est vraie bande konangai na loba makambo pendant beaucoup de temps
Fere akotika laka jamais kosala rumba koleka Fere Fally jamais parce que la meilleure chanson eza meilleure eloko bato baza kolinga. Fally aza ko offrir ba rumba oyo bato baza kolinga. Fally aza ko moderniser makambo. Congo eza ko se moderniser, monde eza ko moderniser, mais Fere azolinga kotika la kaka lokale wana. Na ki lokale wana Fere akokende ke pa ite tanki akobanda koloba bilobela akotika la kawana. Preuve aneke malgré que aza ko tutela mungongo na yetolo. Musique na ezo kende pa yata moko te ezotika la place moko. Musique ezo kutambola te. Musique ya Fere Gola ezotika la place moko. Même bagolo bazolo baza ebele. Soki bazalaki ebele nte baza kopesa Fere disque d'or. Même simple single d'or baza kozwa te. Cela veut dire que musique ya Fere même bagolo baza ko consommer yango te. Musique ya Fere Gola eza consommable te. Soki ezalaki consommer na nombre ya bagola oya tout la katolo nde bazwa même single d'or. Comme baza consommer te. Musique ya Fere Gola eza consommer te. Même bagola ba consomaka musique ya Fere Gola te. Yango bozomona bateka ka musique na musique na teka makate. Preuve bokendeka na Spotify. Bokende kotala combien batu baza ko streamer album ya Dynasty ya Fere Gola. Batu baza ko streamer yango te. Baza ko streamer yango te. Batu baza ko tala banzembu wana te. Fere aza limité bandeko bolinga te ba vérité yango wana. Eloko memi Fere na communication o na sortie médiatique na ye. Eloko batu ba ko retenir. Eloko memi nanu ezoye banate. Mais eloko batu baza ko retenir eza soki dikobi. Imaginez-vous eloko moko kaka te batu ba retenir na makambo nyonso Fere aza nango. Fere aza na album sur le marché. Fere aza na album o eza ko ekobi makala mingi te, aza na ba concert. Alobeli concert à Londres te. Mais abandi ko lobela makambo ko ezanga tina eloko ba golo ba retenir eza dikobi. Et puis mutu wana tangu naza ko ebisa bino na lobaka na ngai. Israël mutombo, Israël wana bosolo na politique. Aza ko utiliser Fere. Israël mutombo aza ko utiliser Fere. Azo mema Fere jamais po alingi Fere. Parce que Fere aza adversaire a Fally. À tout moment Fally a legaka na télé, asala ka émission, bo mona Fere ko sala pe moyenyo so asala pe émission na ye. Mais mikolo se botali bien ezo simba lisusu te. Makambu Fere azo sala ezo simba lisusu te. Fere komi plus malanda ngombe. Awa Fally asali sortie médiatique. Fere pe asali sortie médiatique. Tangu Fally ko bimisa album, yepe ko bimisa album. Azalaka toujours sima. Pourquoi pas Fere asala ka makambu liboso, Fally pe alanda sima na ye. Nyosi foka ka Fally abanda. Ezo bima mabe na image, ezo bimisa image ya Fere mabe. Entourage encore une fois toza kozonga na kombo ya entourage. Nani mutu akochaka ye? Nani eske Fere aza na manager? Makambo asalaka eske eza pema makambo ete eza kotelema pona artiste oza komibenga artiste moko international. Fere aza ko vivre kaka ki local. Azolinga pe kokende na émission ala kisana ndaku. Tango kende kotala ndaku aza na flat hotel eza kutundaku na yete flat hotel wana eza ndaku na yete. Tolo bakaka soki eza ndaku vraiment est-ce que mutoko tonga ndaku lokola école primaire et puis ozolinga kosala kotia vidéo batala. Fere oza tellement mbokatier oza reculer makanisi ya basenzi vraiment. Lelo na bandi kondima makambu Fally alobaki makambu ya basenzi. Fere aza kobima musenzi. On dirait yuma moko boye aye kofungola miso sima na retard. Fally asomba mutuka yepe mutuka. Fally alobela ndaku yepe ndaku. Fally alobela album yepe album. Fally akene na émission yepe émission. Sikabino bagola bosepelaka na makambo ya bongo. Oyo nde vraiment leader na bino. Oyo nde vraiment bino boponi comme leader. Aza ko crasher pamba na banini. Aza ko crasher pamba na ba émission. Mieux vaut faire Fally muto ayembi te mais a craché te.
ke muto aza ko yemba kolinga ko prouver mais aza ko cracher pamba pamba na émission a cracher pe mbala moko te mbala ebele miziki ba guitare baza ko betela e note likolo yazo ko kokota na note te sika wana nde boza ko loba boza ko ya ko tutila ba tutolo fere bomoni sika ndenge bosuki siye mutombo Israël aza ko utiliser fere pour na ko contrecarrer Fally. Malheureusement Fally asalaka makambo na ki congolais te. Ce qui fait alingi ko koma grand asala émission o ndenge Fally asala ki émission ba émission moko professionnel et loko azoke ne pas sango azoke ne liboso infirmier un infirmier ko pesa ye nini ya malonga un infirmier bako solola nini bako maneti ba camarade yango émission zo simba lisusu te parce que nyoso akokende ko sala kuna koloba kuna eza biloko moko boye tellement afante makambo ya fere e koma makambo ya bana mike mutu normal akolanda yango te yango zomona badeleka ba sans emploi bao basala kate ba voyou ozomona baza kolanda lande sima nde biloko yetikali pa na fere mais bato wana est-ce que baza capable de télécharger musique question à poser bande ko na ngana komi na suka botia ko de vina bino